How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. I'm just recording. You cannot touch me. Why are you doing that? I'm allowed to do it. Why are you doing that? Public. No? You know me? Oyoki elenge ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Ibuka sai katanga tosamala. Congo Central Kinshasa tosamala. Ekwata bandundu tosamala. Mosina mosangi biso nyasa. How are you, brother? How are you? Nothing. I'm just recording. I'm just recording. You cannot touch me. Why are you doing that? I'm allowed to do it. Why are you doing that? Public. No? You know me? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez recevoir mon audio. C'est bien le communicateur privé du chef de l'État. Le grand dinosaure, Naye Lelo, le 24 mars 2026, pour un incident et où tu connais aux États-Unis, et pas ya batu oyo bayaki ba tenter comme ma première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi Chilombo. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans Katia Hotel, là où on avait logé notre première dame, Denise Nyakero? Ba suspect, 4 suspects, ba kontaki na Katia Hotel, adresse ya hotel ezali Hotel Four Seasons, 2800 Pennsylvania Avenue, New Washington, DC, 20007. Adresse yango wana. Bato bayaki na mutuka ya location oto bengi na komo ya Cadillac ya couleur noire. Na kopesa bino na plaque d'immatriculation oyo bayaki nango epa ya basassin eza Cadillac. Plaque nango eza ya New York. Eza LXJ bar 1923. Na bandeli sous plaque d'immatriculation à Cadillac couleur noire. Il y a 2026. Jeep. ESA LXJ 1923. Tangu baye basali incident wana barate bakimi na bango bapalangani na bango liboso ya hotel baye kozonga po balongola bango na hotel epa ya mutuka ya ambassade na bango oyo plaque ya Mercedes ya 2026 eza na BRB 0094 diplomate bakomi diplomate DRB 0094 Mercedes couleur noire. Batu oyo bilongi na bango yangoyo. Merci beaucoup na sécurité interne, sécurité garde rapproché ya Maman Denise Nyakero Tshisekedi, notre distinguée première dame, qui a échappé à la mort aujourd'hui le 24 mars 2026
awa na États-Unis d'Amérique na kati ya Washington DC. Hôtel oyo bachaki mwasi ya chef de l'État eza hôtel oyo bakokaki kotia ete. Batu oyo babengisi première dame na invitation ya première dame ya États-Unis mwasi ya Donald Trump. Bango baza na problème te. Batu baza na problème eza batu oyo ya biso ya protocole oyo balukaki hôtel ke non première dame akoki kokende kovanda wana. Pona nini bochaki première dame na hôtel oyo bakomelaka na mobali na yete Fachi Betom kontombolo mai tango bayaka. Hôtel oyo nyonso première dame bakomelaka na Fachi ezalaka na sécurité. Yambala oyo tricage outi na directeur de cabinet Anthony Kinzo en connivence na ba voisin na biso ya Zolo Milai hôtel Mobimba hôtel Mobimba wana ba servante na ba serveur ya hôtel na bato babongisaka bambeto service nyonso na kati ya hôtel wana ce sont des Éthiopiens na ba Rwandais na bato misusu. Sikoyo comment est-ce que bino bokoki kozwa puis na convoi ya chef ya mwasi ya chef de l'État bazui Mercedes Maybach noir blanc bapesi ye mundela azokumba ye le reste ya baconvoi Cadillac moko na Cadillac mususu babana kokumba yango epa Éthiopien mususu bakumba yango epa Rwandais. Comment est-ce que na cortège ya mwasi ya chef de l'État il n'y avait pas des Américains oyo bakoki kobatela mwasi ya mokonzi ya mboka au cas ya problème ya netu oyo komaki wana bakoki kosala ko sauver vie ya première dame. Notre première dame a échappé na attentat moko toyebi te. Soki bakotaka na kati ya chambre ya mwasi ya chef de l'État balingi ba déshabiller ye basala bisala sala to basala nini toyebi te parce que Dieu merci vigilance ya bagarde oyo bazalaki na porte na couloir ya kokota tipo na ba diriger va se diriger dans la chambre à moi, chef de l'État, Denise Nyakero Tshisekedi, notre première dame que j'aime beaucoup. Ba stopper ba Rwandais wana ba yebisi bango bozo kende wapi bango bazo kipe bango te bazo continue ko kende. Ba keti na porte ya moi sa première dame ba komi ko toke. Ne bango sko bango nyoso mibale ba komi ko landana. Des Rwandais na des Congolais ba komi ko sa l'échange de paroles. Tant ba komi ça l'échange ba kimi ba bimi na couloir ba bengi bandeko na bango. Ascenseur eye nenga bazaki na premier niveau bango pe ba koti na kati ascenseur ba kiti ba garde na biso pe mama Denise ba super ascenseur ba kiti tango ba kiti na sela komo filmer bango ba kimi ba bimi libanda ne ba ke kokota na mutuka oyo bango bazo bomba awa Cadillac ya noir eza plaque d'immatriculation ya New York eza mutuka ya location eza X eza LXJ 1923 mutuka oyo eza ya location ne bango baiki na ngo soki basali basal boulot na bango babomi première dame ba ikizaka mutuka oyo bakimi bakemba na moko bakei tango ba rater mission oyo baye kozonga ndenge bazo filmer bango epa batu na biso basalaki wana petit na ngai Eric Chamanga lady chef ye pe azalaki wana amoni pe événement nyonso ndenge eleki Eric Zamba pamolo petit na ngai tango toyebisaka bango keno biso batu ya diaspora il faut tous la kabisika nyonso mokonza mboka zokomela ou soit mwasi na ye poto eveyaka tolakisaka bango makambo zoleka bandimaki te. La fois passée ezalaki na hôtel ya chef de l'État na lakisaki bino lisusu Doudou Famba oyebi bisika ozali ministre ya finance na peso moto bisika ozali oyebi video na tindelaka yo fois passée na lakisaki bato moko boy parmi bato wana le même mutu alataki jaquette ya blé azali lisusu wana mutu azotambola aza na lokolo ndombola azokima wana nde mutu wana Doudou Famba yebi aza na video wana na tindelaka ye yango bamubenga Kalonji TV HK Today baza na video wana no ambikai oyebi makambo nazoloba metala siko tango bakimi bazi audace ya kokima kozonga baye siko na Mercedes ya ambassade oyo eza na plaque oyo tozolobela bino awa plaque ya Mercedes oyo eza Mercedes ya ba diplomate bino ba diplomate boyebisa biso plaque oyo plaque d'immatriculation eza ya ambassade nini eza DRB 0094 oyo eza plaque ya ambassade nini bakolo ambassade oyo bayebi ambassadrice na biso oyo toza na ye awa na États-Unis kapinga musala na yo yango oyo investiguer toyeba ke non plaque oyo ya ba diplomate oyo bofongolela yango dossier o tobengi na anglais caisse na tindelaka yo fois passé na lakisaka bato moko boy parmi bato wana le même mutu alataki jaquette ya blé azali susu wana
mutu azotambola aza na lokola ndombola azokima wana nde mutu wana Dudu Famba yebi aza na video wana natindelaka ye yango bamubenga Kalonji TV HK Today baza na video wana no ambikai oyebi makambo nazoloba metaya siko tango bakimi bazi audace ya kokima kozonga baye siko na Mercedes ya ambassade oyo eza na plaque oyo tozolobela bino awa plaque ya Mercedes oyo eza Mercedes ya badiplomate bino badiplomate boyebisa biso plaque oyo plaque d'immatriculation eza ya ambassade nini eza DRB 0094 oyo eza plaque ya ambassade nini bakolo ambassade oyo bayebi ambassadrice na biso oyo toza na ye awa na États-Unis kapinga musala na yo yango oyo investigue toyeba ke non plaque oyo ya badiplomate oyo bofongolela yango dossier oyo tobengi na anglais caisse toyeba vérité ya plaque d'immatriculation ya Cadillac ya location oyo banguna bayaki nango wana na mutuka oyo ekosala check out na bango keno babima na hotel na mboko oyo basalaka check out na 16h te check out ezalaka na 11h. Comment est-ce que bato bakobima na hotel après incident na bango wana balinga baboma première dame bakimi mbala moko bayepe babemi bavalise na bango bakimi hotel na 16h basali check out bato ambassade na bango baye kobimisa bango na hotel comme si rien n'était et puis hotel mobimba système ya sécurité ezate balingi babomela biso première dame na biso lelo et puis bayebi biso no vidéo ezate eloko ezate. Est-ce que Amérique eza complice to eza complice te soki complice soki ba complice baza na kati ya makambo oyo bapesa biso vidéo nyonso ya circulation ya hotel wana dès le premier jour au premier dame akomaki na hotel wana tindenga bimi première dame akobima na hotel lobby po azonga mbongo na biso Congo to batela première dame na biso po que non Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi bisika azali na bandundu na réunion ya ba gouverneur motema eza la place moko moi chika aza bien ba toucher biloko na yo te moi chika aza mobimba chef de l'état moi chika ba batelaki epa nzambe oyo sambelaka nzambe asimoki mbangu nzambe bana Congo nzambe Papa Etienne Tshisekedi nzambe mama Martha Kasalu nzambe ba congolais na ba congolaise nzambe dinosaure nzambe na biso nyonso o biso to sambelaka a sauver moi chika lelo moi chika yo pe tangu tolingaka tozalaka pembeni na yo obakisaka biso kaka biso ne mutu fo tozala wana po tolandela sécurité na yo faci la même chose biso fo tozala wana yango no bomonaka bagarde na bino boyaka na bango na balingaka biso te po bayebi ke biso toza na langue na munoko toyebi toza vigilant toyebi makambo nyonso bango bayebi biso pe toyebi bango tokoki koyede bino à chaque fois bino bolingi boya biso to travailler na équipe d'avance tozalaka déjà wana mais bino bozo boya biso tala lelo makambo linga komela biso tolinga toloba nini balinga ba expliquer makambo na munoko nini bozwi kaka likorodo o aza misu mbuma izinye bima likorodo Alex sna poite soki sna fuati Alex tu es un incapable moko boy libumu munene kende jimo lingite hein garde rapprocher moko bo tala libumu munene misu wana na mutema mabe olingaka batu pembeni na chef de l'état te mais je ne comprends pas. On se retrouver dans le cortège à première dame dans la machine. Et puis, qu'est-ce que toi tu as fait? Garde rapproché aux awana la première dame. Au salakinin Alex, au yelakinin. Moutema ma bese, moukola moussou na ko beto ba gifle. Na ko beto ba mbata, aux ayuma civil moko boy na yebita ne se retrouver aux soldats. Et puis, au bandalelo la toute première fois et la dernière fois il y a Alex qui est dans le cortège à première dame. Na félicité ba garde o basalaki na première dame o basali intervention bon matsa bango grade bo pesa bango ba prime d'encouragement et puis bon matsa bango mbongo na bango bana wana basali musala kitoko ba bateli première dame ni tete bango lele to linga tolo bakeno ba violer première dame soit ba betiye basali bisala salomoto nani qui pouvait savoir balinga babo ma garde wana basali na porte ba ko tu pe na carte première dame afongoli porte ba betiye pe masasi ou soit ba likote ye basali bisala sala bakamati ba photo basali ba vidéo bakamati sala bakei biso ba congolais nde tolinga tozala humilié balinga ki ba humilié ba congolais na ba congolaise lelo le 24 mars 2026 tolinga totra na soni likolo ya bino maboko makasi sécurité ya mokonza mboka na sécurité ya mwasi na ye babimisaka mbongo
mbongo naza mbongo ya l'État bobimisaka mbongo pour la sécurité ya mokonzi bobimisaka mbongo pour na kotia bango na hôtel ya malamu ko doubler ou bien ko tripler sécurité ya mwasi ya mokonzi mbongo na mokonzi mbongo ye moko bozwi ba infiltré directeur de cabinet rwandais infiltré bakati ya service makambo nyonso zosalema déplacement ya chef de l'État bango na baza au courant. Qu'est-ce que vous voulez? Bozo luka nini? Po biso to banda ko sila ba énergie boy. Likolo na bino po na kenono boza c'est na zo yebate o administration nyonso ya sécurité boza administration moko ya mabe. Boko ki jamais ko sala biloko bosali o eza faille moko ya ko sakana te. Ba tu nyonso basana facilité ya ko kena mutu ka première dame basoka nga photo. Ba vandi likolo Mercedes sa première dame. Ba mati ba kiti. Non. Notre première dame a fait qui sécuriser te. Prochainement makambo salemate. Chef de l'État Fachi Beton, Maman Denise Nakeru. Ceux qui vont monter prochainement na bundi na kati ya sécurité na bino na beti batu ba makofi. Bozo nga mabete. Pour to lebi trop c'est trop. Il faut ba sécuriser bino. Bato ba sala ki réservation ya hôtel ya place wana il faut ba kanga mabango nyonso. Mutu nyonso asali faute na kati ya makambo il faut ba kanga. Na pesi di susu merci di susu nazo bagisa di susu ke non Nzambe abatela ba garçon o ba sala ki sécurité ya mwasi ya mokonzi mboka lelo parce que ba sauver république. Ba sauver seulement première dame te ba sauver ba congolais na ba congolaise. To linga ki tozo deuil national lelo. Na sukele apo ojo na ngai za la mulaite vraiment naza na regret makasi. Mama Denise Nakere bisika ozali Zambi wani akubenesha ele Zambi to sakigila kende osala o babengi offrande de sacrifice na n'importe quelle église na Congo osala offrande de sacrifice o sepela o melana baninga o ya na bango ensemble okumisa Nzambe ndengo bigi na liwa po lelo ezalaki mokolo na yo ya suka o bandeko na yo moko batu oyo yebi ochena ba sécurité na yo batu oyo pesa tentative de l'assassinat de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo à Washington, D.C. aujourd'hui par les hommes de Paul Kagame. Une situation grave, les autorités américaines sont déjà au courant. Il s'agit de quelques agents de Paul Kagame qui se sont introduits dans l'hôtel et ils ont pris une suite à côté de la suite de la première dame pour essayer de lui faire du mal. Heureusement que les hommes de Madame Denise Nyakero Tshisekedi étaient vigilants. Ils ont remarqué un mouvement suspect. Ils ont alerté directement aux autorités. Ils ont alerté les autorités américaines et ces inciviques ont pris fuite. Et en ce moment, une enquête est ouverte. Je pense que les heures et les jours qui arrivent seront très graves pour Paul Kagame. Voilà, bande konanga ba congolais tozoka na sangolelo Mama Denise Nyakero ba lumbalize na États-Unis. Voilà, ba landi na ba chambre, ba landi na ba couloir Mama Denise Nyakero tout la musi azaza. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini eleki ndiko ngai. Est-ce que réellement Kagame aza derrière tout ça? Que Paul Kagame a tini ba janaye ba attaquer Mama Denise. C'est faux. Paul Kagame aza na tant que ça la biloko na te. D'abord, on va éviter Mama Denise Nyakero aza proche ya bato Kagame. Na boy kolo ba détail mususu mais Mama Denise Nyakero elle travaille na batu ya Paul Kagame. Voilà, so bolungi ba preuve, bolungi ba trace na boye la bino. Voilà. Mais bon tu as des questions, trois questions. Fachaza na bandundu. Fachaza na bandundu, n'est-ce pas? Moi na biso mukoyo grâce continue azat. Azana na bandundu. Nyakero azat les États-Unis. Mike Kalamai, papa Vaseline, pasteur Mike azat les États-Unis. Moi c'est Peniel, ex Mike azat les États-Unis. Voilà. Bonjour réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mama Denise Nyakero. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Voilà. Ciao. Oyoki elengi ya Congo. Tapema.